boya. Merci beaucoup bomoni ba chef oyo ya état de droit bangoyo abandona sifflet oyo 50 yangoyo tozo ba police bango moko bazokima na moni lelo eza sembo ko sakana te yeye osuya bien bana poto tala ba signal fort de doyen ba na mapele général Kasongo yeso ka bandi ko beta bo c'est-à-dire zo signaler biso que to kanga to frapper guerre côté na terrain merci to betre maboko c'est-à-dire mambo ma changé mambo ma bouleversé et romoni ba doyen ba côté na makambo ba kenda ki ba bungi nanu mais oyo ki siffler zo ngeba ke likambo ezali oui merci nango tolobi boye kala mingi te tozoyamba notre prophète Kirikou azana message tokoyamba président Gili merci beaucoup Nzambe parce que tolobaki mabe te totali tolobaki eloko te natali video na ye natali afingi te il faut koyeba style oyo alobelaki aza mwana na biso nayebisaki ye ifo ya koyebisa bato makambo nyonso oyo yo olobaki lelo akopesa biso kontra kala mingi te azoya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya fungola kamera naza na tante mwana mama mambu maso balobi mambu ma changer mambu ma bouleverser mes chers amis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko antombolo moi mai wakalinda double brassard le visionnaire l'homme le plus propre du monde double brassard grand esprit le Cassandre le visionnaire Mukish Yoka Bakombo UDPS viva Yaya ayoka kabiso na beta ki awa tozo fongola bakano rapide transport baka Yaya botala koto botika distraction awa soki yindi toko renverser ba jeep nozo to moto UDPS viva tolobi boye Félix ayoki biso samedi azalaki na bapêcheur na Kinkole betele maboko lobi abakisa yango na bapêcheur nga na betaki yango 3 jours 4 jours avant bazotia bakano rapide transport olongo Kinkole mai soko koloba mai ozoya soko komi na gare centrale okiti ok mai kitambo magasin okiti Janik eza sango te 500 francs 500 francs kano rapide na mutu atembe na bando zo mutuka na kimi nano Kinkole ale na koti mai tozo beta mai butu UDPS viva wana Mobutu Sese kolobaki na ye na beteki mai butu biso na mama to beteki mai butu UDPS viva kozongo sasa mabe to beteki mai butu awa telobi sandi biseye beta maboko sandi biseye lisusu me babiso na bakomini yego yoka siko ba transport ba biswan c'est le mbao bandal combien 300 francs victoire nani bandal victoire et combien mikuse siko ya kata ba vini bumbu bandal mikuse si yango nitala ndeta na mi Sandy bis balobi bazotia siko ba transport ya mikuse ba trajet ya miku olongo selemba bandal 300 francs olongo bandal molar 300 francs olongo DGC pompage 300 francs olongo DGC kitambo 300 francs yaya mboka ezokoma tuni oui
mboka ezokoma Turquie UDPS viva na yango tolobi boye tosengi na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwa Ntombolo na Kasumbalesa babengi nga na butu tracasserie to désordre ba service elekebe po bazo liba minere ba service elekebele babengi nga na butu toyebisa Mukwa Ntombolo ordre fe kota kuna mais toyoki 1800 commando komi na Lubumbashi tina ba toilette chikata Mukwa Ntombolo tiela biso pe na Kinshasa na bakwa nyonso chikata merci na Papa Kasongo soki muntu asali malamu foto tokumisa ye vrai ou faux Papa Kasongo likolo azotambola na 207 akangi bapeser sérieusement lobi babengi ngai Tshile biso totikaki mutuka na yo me ofundi biso yoza mabe nalobi etali nga komanda Feli omoni betise osalaka wana bakangi bango baza na kalufungula balali kasho ti lelo bapeser bakofuta bamande bamosusu bazokende prison Kasongo akomi kotambola en tenue civile na babureau de tenue civile bomona mosala asali na poids lourd asali na Matadi Kibala akangi peser toya awa nzela eza vide lobi nzela vide oyo nyonso ayebiki aza peser ya tracasserie okolapa parce que Papa Kasongo aza na kanda alobi na bareseau sociaux bazotaka kombo na ngai félicitation Papa Kasongo et puis lelo nazo peut-être lobi na Jean-Marie Lukulas lutte contre kuluna mbongo sebimi kata suki na yo oyo ezokoma kalina Kinshasa ezokoma kalina bamoni yo na lipapa oke kosala bilanga etelinga te kobenga ngai te poboni bino bobengaka na makambo oyo ezanga ntina président bakangi ngai osali nini natambolaki na lagom etalinga na nini oyo ezokoma kalina boyoki bazobanda projet tilejelo ebandi lelo tozotia pancarte ya projet ya OVD tokotia pancarte ya market na nani na gare centrale tozotia na aéroport tozotia na IPN projet tilejelo kokombola na nzela olandinga soki na kio sam nani ndima na tia yo okomboli 1 mètre na peso 10 000 okomboli boye na peso mbongo UDPS viva le peuple d'abord eza teke muntu alukombola oti kuna te longola kaka salite nyonso na kare na yo 10 000 osali na redite soko omoni olembi ale oke nakotia siko bato mosusu Dieu merci yo kozala kota gare centrale okimi kota Dieu merci okomboli lisu kare ozwi lisu 10 000 okimi na kitambo epa Eric okomboli lisu kare sela le peuple d'abord soko kangi 50 000 oke kosomba biloko ya kolia soko osumbi na bilamba yanga nini na kati UDPS viva biso le peuple d'abord si les jeunes sont bandés le lot avec Victor Tumbatikela il y a OVD avec le commanditaire président Jules Kaloubi coordonnateur oui babiye ezobima nazokende kongo mobimba musala kitoko ngai ngakutu na coordonnateur komona na tikina na kombolo na 10 000 na tire kombo na 10 000 na tire tout fait non kombola c'est exemple typique ok colonel moko abengi ngai le colonel Kibonge papa ozosala musala kitoko bana Congo central baponi colonel Kibonge parce que azosala musala na ye kitoko tosengi na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo rétablir ye na bagrade na ye na Matadi babenga na ye na musala epai ya général Seguin est-ce que yo somona ozolongola mutu mosusu olongole bagrade
po Kabila za mutu na yo musala l'État alongwe ba Congo ba central ba tozolela ye akomi awa mutelengano pona nini parce que azana vision ya mukishi mukonzi landela bato nyonso bazana vision na biso songisa ba grade na bango bana Congo central bazosenga colonel Kibonge azonga na place na ye azana vision mukishi Général Seguin okokende d'ailleurs oliaka mbongo ya bapolisier mosusu oyo nyonso ayebiki aliaka mbongo ya bapolisier mosala na ye si tosengi na mokwantombolo na chaque regroupement ya bamilitaire chaque régiment pesa bango $100 shole ayoka soni bazofuta bakande na lobi boy soza politia 100 na boy soko ozwi $100 ale ozwi radio ya munene otie na mutu ozwi koto bateri opesi mwasi obandi kobina ndombolo na nzela ndombolo ye oyo na radio ya munene ndombolo ya baoyo balandaki pati bazongi bazwi babenzula biso tolandaki payulu tozwi 0 ndombolo idepesi viva awa tolobi boye d'ici là le gouvernement va sortir. Merci. Le 10 le gouvernement doit sortir. Biso nyonso ozake to soutenir monsieur Sam. C'est notre frère. C'est notre frère. Kaka ezobima tozwi ba sifflet tozwi ba trombone ba trapele to soutenir monsieur ça. Ba ministre nyonso oyo bakozala reproduit ba récompenser pe biso tobomaki Jésus te idepesi viva papa ete longondo tokosenga yo te yo moko benga ngai naponela yo bainfirmière benga ngai naponela yo bachauffeur benga ngai naponela yo bato ya sécurité idepesi viva papa ete longondo tondimi yo kasi benga ngai opesa na peso baliste motour oyo tokobondela mutu te tokozala kaka soki tomoni yo ozali desordre toyebi biso nyonso na ntongo sitting zwa ye boma ye biso eza bapankarte te biso eza mabima topanzina na bavitre nyonso viva tokomilisa mutu bibero te papa Didier Boutimbu yo wana otikali merci beaucoup enseignement ekoma kitoko siboyoki babimisi sikoyo tozobanda kotanga na lingala butangi lingala boyo ekomi po diriger zandu il faut kaka français boyebisa mutu ke bolongola fulu oyo nyonso il faut na français yaya longola fulu avec des décisions yaya nalingi namona bamituka oyo nyonso na société te elo ngai nakosala mosaka na lingala lobisi nayoki na chine chino moko abenga ya mwasi bonjour papa bonjour yo tangisi biso lingala le verbe farate autant présent chinois ko mobali na ye akomi kaka kito farate le verbe farate autant présent chinois etali biso te parce que na minute oyo il faut batoiler 3 fois par jour after ça banda conjuguer le verbe ye moko biso okolala 2 jours 3 jours michopo ekomi muke maintenant nous tous nous devons conjuguer le verbe farate au temps présent je farate tu farates nous farate yaya biso nyonso tolia tosepela vrai ou faux mokwanzombolo mwa mai bato basengi oyo na bateau de pêche na Kinshasa botia yango ta na fleuve bateau de pêche il faut tolia mabundu faci 1500 mwa pundu pembeni kongola lingaka nini
Congolais lingaka kolia mingi. La ventre affamé na poindo. Mukwantomolo yoka ngai. Biso ba combattant, ba Congolais en général, to lingaka kolia mingi. Et puis Congolais lingaka nini? Yoka nga mukwantomolo. Soki azana mesa bar, batielie moi 5 bouteilles na ye ya skol. Kolongola milangi te. Moi mabundu na ye pembeni. Moi fi moko muke ya liseka bambani. Siko papa mukolo mwa ujana moko azolesa ye. Nani? Ilunga iluka mbaliati. Kala ilunga. Viva! Porque moni bana wana bazaka na charme. Tonton mange non? Viva! Eza que sengo zana mwana moko mkiazo lesa yo. Viva! Caleb Mutombo bientôt demain on va se présenter. Le mardi on va s'échapper. Mundo banda ko kale atendete eza François Béa. François Béa na Caleb baza bato ba travailler na Kabila. Ko kende kondimate. Yo, okende kondimate. D'ailleurs, bozo yoka remplacement, changement de commandement. Oui. Na sengi na ba militaire nyonso Mobutu. On va kende exil. To sengi na ba travailleur nyonso bakima. Bazo. Mboka izamboka na bino to tonga ko Congo. Général Kalume Songa. Papa nani Luzolo Band Yaka. Merci. Papa nani Kisempia Yaka. Batu nyonso wana basonga balikulia ba UDPS viva. Alors tolobi batu wana nyonso baya yezala bana bangwanda banani baya to tongisa ko Congo. Boyoki Banque centrale. Yaya yo muto bomba ka dollar. Dala na franc na dollar. Dollar ezo kwa na 16,500. Merci, ça formol. D'ici na marsa utoka gouvernement mpimi yango yoki arrestation ya Deogracia. Oya Banque centrale. Merci. Mutombo. Eloko. Tino nyonso bomona ki procès oya ya enseignement. Oui. Ba ibi mingi. Système ngana landi inspecteur comme le mwana mke. Ayebi ko se justifier te. Système imaginez afutaka muntu mbongo komi ya famille na ye. Azozwa ayebo yaka. Afutaka mbongo muntu akomite signé. Azofuta bato. Zwa bazo commenter bazo signé. Yala. Inspecteur wana libela na prix. La prison. C'est Kanta. Ouais, bolé qui c'est grand prêtre. Le grand prophète Baouti Zamba bakendaki Zamba baye. UDPS viva! Na yango tolobi boye Marine Tumbanzenza. Ye akutanaki na ambassadeur Emily ya Grande-Bretagne. Maman Tumbanzenza akutani na Emily ya Grande-Bretagne. Basolole ki makambo ya social ya peuple. Social ya peuple. Social elobi kaka libumute. Transport, kolia, bantela, classe abana. Maintenant tolongi na classe abana. Tolongi na transport. Etikali siko kolia na santé. Vrai ou faux? Bon tiens la vision santé pour tout, pour tous. Santé pour tous, c'est-à-dire bateau baza âgé. Bakenda kozwa santé à ofele. Ozana à 80 ans, 90 ans, troisième âge. Ozwa santé à ofele. Ya ofele. Siko biso, ma jeune, bon tiens la vision maternité ofele. Ya ofele. Pour tous en retard à Kobota. Merci. Tous en retard à Kobota. Batu bazobota, ngai nazobunda, nazobeta mabanga na nzela, nazokanga bapine. Siko awa pouvoir ye. Tosenga papa teni. Chez le biso maternité ofele. On a ça en retard.
Nazana de. Il faut récupérer ta base mise à dire. Kotoyo, ma passe. Félix a un pouvoir. Nakobanga mutu. Chilombo na ngwende. Ngabota ma passe te. Chilombo na ngwende. Yo zo miyeba te. Batu musuba zo miyeba te. Ngana lala kabona la mutu. Chilombo na ngwende. Ngai na zona biloko kolete. Okomona kama maman moko ayebo na bassin makaya. Maman chanyoso après 4 jours oya. Merci papa. Oya. Ba boaki ba makaya ba minene wana. Ko bazo teka 10 000. Bana poto ba futeli ngai yango. Ese sengo te. Esengo. Ya Chilombo na ngwende. Grand frère na ngwende. Ngana la lanzala. Nga muntu na banda kolobawa. Ishimeza ngana ndako. Ngali kambunini. Bombi na zanga mutu kumeshime kozanga te. Akombo na Yesu. Amen. Na bana bayebi ke papa banda ko tongo boy. Chilombo. Siko Chilombo na ngwende ngana la lanzala. Eba ndenge nini? Na kochama kelela te pa mama Marti. Bobo mangabo betanga masasa. Iba koti singa ba pesinga basaka ndoso. Ida basi viva. Papa okisenga buya yebi. Soki ngana zangi bila wakole na kinga na porte. Botika ngao ipana nga. Basoda te. Aho to contrôler te na pi. Ngai ibu na kokota. Soki na koti boy. Disak ya semu. Merci na okisenga buya. Wazo soutenir nga 100%. Na yango to lobi boye. Bandeko. Bazo décorer ngai comme champion à YouTube. Merci. Merci. Balobi na luka sali yanga moko. Oyo sepeli. Siko bino ko sepeli tokende wapi na espace bien wapi. Kwa bino nyoto boko. Sina sengi batu mbongo na poto. Mbongo zoya te. Mama diarte kanjinga. Atindi mbongo. Atindeli. Atolo ba $80. Alita chamala atindi mbongo. Chiko sango shima atindi mbongo. Anani le grand mécano atindi mbongo. Roger Luma atindi mbongo. Maman Brigitte Mwanza. Maman Béatrice atindi mbongo. Keya. Mbongo zo ya pe mikete ya bazan sasa. Sina sombi simu kama msiangani. Eza appel de fond. Eza appel. Na kosombe la combattant nyonso. Masangana sala. Tous ces personnes va combattre. Bango pe bandi mabalata ba veste. Parce que biso to bomaki Jésus. Ngwe Félix na ngwende biso to zola ta veste. Impossible. Yango to sengi na poto mobimba. Botinda fond. Ba combattre 5 millions de combattants ba CP. Ba CP là. Nazo constater. Toko banda masanga hawa na tongo. Fête na fête. Simeno bazo décorer ngai. Mais na sengi na Béatrice. Eza malamu te. Béatrice. Yo bongi ça déjà fait. Merci beaucoup parce que tu continues match ça qui toko. Toko landa papa Kirikou et puis tu dis merci. Papa Kirikou à vous. Viva. Ba combattant ya Parlement debout sans formol. Viva. Na ebandeli la semaine à lelo. Nazo banda d'abord qu'on souhaitait bino bon début de semaine. To beti mabo makasi. Merci. Beta magongo papa ndama peso pema ya opele papa. IDPS viva. IDPS viva. Nazo banda koloba boye. To pesi mbote na baonyo so bazolanda biso à travers ma chaîne le plus suivi. Il y a coordonnateur en charge de stratégie. Il y a collectif de parlement debout de l'Union Sacrée Bar Tshisekedi. Fatibé, Béton. Le Pessimino Mbote, aux États-Unis, na Londres, en Afrique du Sud, na France, na Belgique, na Toronto, na Canada, le Pessimino Mbote. Biso tozali ba communicateur ya Fachi Béton. Osimbi Fachi Béton, Osimbi Biso. IDPS viva. IDPS viva. Biso tozala contrat na Fachi Béton. Même tokosala la IDPS à crédit, to continue kosala la Fachi Béton.
Parce que quand Fatih promet, il réalise. Oui. IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Nazocha déjà Bamabanga avant Nabi Misabilo. IDPS viva. Viva. Collectif de parlement debout de l'Union sacrée par Tshisekedi Fatibé. Béton. Bazo félicité, président de la République, chef de l'État. Pour la nomination, il y a Eric Nyindou en tant que directeur de la cellule de communication. Qui est Eric Nyindou? Eric Nyindou, un professionnel, un expert en communication. Ancien journaliste professionnel à la télévision nationale, à la télévision française, TV5. Encore, Anderowana, ancien journaliste professionnel, il y avait VOA, Voix d'Amérique. Eric Nyindou, Voilà. directeur de la cellule de communication du chef de l'État. Souviens-toi des communicateurs de Fatih Béton, le parlementaire de Debout. Tu as notre soutien total. Oui. Parce que tu es fils maison. IDPS, viva! Viva. IDPS, viva! Viva. Natongo lelo. Parce que toyoki na ba réseaux sociaux, bato kobanda kwatake, o azali fils maison ya biso. Moi na IDPS. Moto calme, un homme très calme, un homme d'intelligence, un économiste. Il a une maîtrise en économie et finance. Il a travaillé plusieurs années dans les multinationales, hollandaises, américaine, un homme calme, avec une expertise, un homme d'une grande valeur, l'homme qui chuchote dans l'oreille du chef de l'État, Fatih Béton, ancien directeur en charge de la reconstruction et finance. J'ai cité ce matin ce jeune homme intelligent, intègre, combattu à cause de son intégrité. Un homme contre les antivaleurs. Un grand financier. J'ai cité ce matin, nous avons cité ce matin, nous, collectifs de parlement de l'Union sacrée, par Tshisekedi Fatih Béton, nous avons cité Guilain Nyembo, qui est le directeur du cabinet du chef de l'État, qui dans les jours à venir va nous recevoir. IDPS, viva! Viva. Excellence, messieurs les directeurs du cabinet, du chef de l'État, Fatih Béton, Félix Tshilombo, Tshisekedi, Mukwanto, Bolo, IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! Viva! Mutra la style la communication, IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! Viva. Excellence, messieurs les directeurs, Guilain Nyembo, vous avez le soutien total de la base de l'IDPS et de tous les parlementaires debout de l'Union sacrée, du collectif de l'Union sacrée par Tshisekedi Fatih Béton. Comme vous êtes fils maison, vous avez le souci des combattants. Nous saisissons cette occasion. Vous demandez afin que les parlementaires debout soient à vos côtés et qu'ils soient nommés dans la restructuration du cabinet du chef de l'État. Parce qu'en politique, c'est donnant. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Monsieur son Excellence, directeur de cabinet Guilain Nyembo, c'est lui qui te combat sur les réseaux sociaux. Nous allons les combattre. Le travail se fait dans le silence.
Et monsieur le directeur, son excellence, monsieur Guilain Nyembo, c'est un homme qui travaille dans le calme. Le vrai travail ne se fait pas dans le bruit, mais le vrai travail se fait dans le silence. C'est pourquoi, cher directeur, Guilain Nyembo, Nyembo qui Guilain, Guilain Nyembo, Nyembo qui Guilain, Toto Kata, Toto Kata, Toto Kata, où qu'on a soutien total, il y a Shibatoto, il y a UDFS, Shibatoto collectif, le Parlement debout de l'Union sacrée. Par Tshisekedi, Fatibe, Beto, Kobanga Te, Beto Sengyo na Tongo Lelo, Zoela Biso, Peba combattant, parlementaire debout. Merci. La restructuration, il y a cabinet chef de l'État. Parce que yo le Belakaye na lito na hier, Tolobi Boye, parmi les conseillers chefs de l'État, Biso parlementaire debout, collectif de parlement debout, de l'UDPS, collectif de parlement debout, de l'Union sacrée, par Tshisekedi, Fatibe, parmi Biso, tous à la peine à conseiller. Ni au niveau, il y a cellule de communication. Monsieur Eric Nid, tous un grand communicateur, parmi les parlementaires debout. Tosengi yo, parce que aux a soutien Yabiso. On attend 3 ou bien 4 communicateurs parlementaires debout, pas à la peine la cellule de communication chef de l'État. Fatibé, tous autres qui sont dans la constitution à Koloba Boy. Toyebisi, Premier ministre, Son Excellence Jean-Michel Sam Lukonde. Osana soutien à Biso parlementaire debout. Mais quand si tu l'as vu, Tokoya vers yo, na cahier de charge na Biso. Oyamba Biso. Tozo senga yo parce que vous allez jeune. On peut parmi les parlementaires debout, certains membres passent dans la cabinet parce que c'est un gouvernement d'union nationale. Tosengi Pe, président du Sénat, Modeste Bahati, cher président, Ozana soutien à collectif de parlement debout de l'Union secrète Tshisekedi. Parce que Ozana vision au chef de l'État Fatih Beton. On vision Tozo Benga, vision à l'Union sacrée. Ozana soutien à Bicho. Tosengi yo président Bahati. Parce que si quand Ozana l'Union sacrée, Tosengi yo peut oser combattre un collectif de parlement debout. Merci. Bar Tshisekedi. Bar Fatih Beton. Il est vivant. Viva. Na l'Union sacrée. C'est-à-dire que Sangani Biso Nyonso, pour l'intérêt en Mboka, pour l'intérêt du peuple congolais. Il dépasse viva. Viva. Il dépasse viva. Viva. Donc on a qui na coalition, tant que tu as une époque de coalition, avant tout comme à l'Union sacrée, à niveau président de la République, on a le directeur du cabinet chef de l'État, Vital Kamé. Le cabinet, on a tous qui na batoyi dépasse, tous qui na batoyi nini, il y a INC. C'est pourquoi tu sengi honorable président Bahati Lukwebo après sa pipe biso côté la nanini na cabinet na il déplace viva parce que biso toujours soutenir chef de l'État les visionnaires de l'Union sacrée tosengi pe na tongo lelo parce que toujours soutenir tosengi pe président yanini assemblée nationale Bosonko, Kodjabo, Boso. Parce que ça a vision chef de l'État. Akani s'appelle parlementaire debout. Après ça s'appelle Biso Kotana na Biso. Na combat à Fatih Beton. Il dépasse, viva! Viva! Il dépasse, viva! Viva! Ce qui te sengi te te reçoite. Tozolo baboye. Tozolo baboye. Ce qui ozo kanisa tozana pouvoir, tozana pouvoir.
bato oyo baza ba ministre biso nde totindi bango basalaki ba concours te c'est pourquoi tozoloba boy biso tozoprofite parce que tozoloba président de la république ezosani ezolanda moto akosa bino te même Fachi alandaka président na biso alandaka alanda mpe ba youtube bakonzi nyonso bozomona balandaka ba youtube dans les aires creuses. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Vous n'êtes pas les moindres. Pas détenteur, il y a pouvoir au Eza Bichot. Il n'a pas vu. Mais bien aimé, au côté de la cellule. La cellule, côté de la réunion, la semaine. C'est seulement le phénomène parlement debout. On va mettre chaque jour. Donc pourquoi tellement comme ivre. Il y a un phénomène parlement debout. Parce qu'on a soif, il y a information. Après quelques dimanches, au monde du parlement debout. Papa, et là, il y a un phénomène parlement debout. Vous allez être Kindoki. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Pour nos phénomène parlement debout, au Kokukayangote. C'est à travers les réseaux sociaux, la chaîne, Bichot revendicaka. Il n'est pas vivant. Et tant que tu as consommation, yoka, et beaucoup de réaction. Il n'est pas vivant. Tu sais qu'il peut la tombe à l'élo. Parce que tu as un temps au 5. Bichot niveau à ministère. Tu sais qu'il ministère, tu es parce que tu as un Bichot collectif, des parlements debout, de l'Union sacrée, parti secrétaire. Tosengi ministère mais biso to lobi boy pour la mandature kuna tokoshe kuna tokorekilete kuna il faut bomber sa biso mandataire libane wana desika c'est là où le romain sans poignet parce que moni toza ba tramettre au métier la place va konzinabi na biso ministère toyebi ezamu ke ba réduire yango mingi ba regroupement politique baza ebe mais kasi pona ba entreprise publique biso to sengi kaka régie de ou bien OCC biso to sengi kaka régie de eaux ou bien OCC ya biso to lobi fournel il y a mis ça dans nini Foner. Il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi. Parce que Bichot Tokotika là, ba marche pied Tokotika là ba brouette. Na ba marche nous sur l'opposition. Ceux qui tolobi, tolingi toloba en termes ya nini? Voilà. En termes de pourcentage. Biso ba parlementaire debout, débat colo pour pouvoir. Il n'est pas suivi. Viva! Bon, mettez la main au macasse. Merci. Nous avons réclamé paix. Le colo de 5 ministères, tu comprends de ma conscience, tu comprends pas ma conscience parti, en dehors de mandature, na territorial, grand territorial, petit territorial, tu 5 peuvent appeler ça biso. Et parmi Babourkoumès, tu as déjà la candidat Moko, candidat la biso Bourkoumès à Banda, il y a Banda. Comme on a un Gilles Kalou, Kaloubi. Kaloubi Gilles. Au niveau territorial, il y a Babourkoumès, biso collectif de parlement debout, de l'Union sacrée bar. Tshisekedi Fatibé, Toza l'un de nos candidats. La poste à Bourkoumès, le grand élection salamité municipale, la nomination est salama dans les jours à venir. Toza a plus de 4 candidats. Mais le premier candidat, Bourkoumès, il y a Bandal, c'est le coordonnateur, candidat ambitieux. Coordonnateur en charge de stratégie, nous avons cité Gilles Kaloubi. Kaloubi Gilles. Nous avons depuis la semaine. Moi, je suis Tozaki Nangole pour la paix Sabino Yangowan. Merci. Bonne journée.
Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eden Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il les alicos à la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Eden Store et Zali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes berceau il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza bazali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kamana kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso telaka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.